mouta comme quoi harceler nga et comme le quoi problème. Dis-moi, je viens vous chercher. Quel jour nzokande azo lukaye ba programme na nga pa lukande ni nyonso ape programme na etula nzombo a medi. Na moni mutazangi kimia. Nyonso azana musala mekobenga. Nzamba la kate na yeko découvrir vérité siko ke. Moi, ça zaki kuna na ndako. Bah, moi, mercredi, à Benginga, bah, 17h. Oh, je viens du travail, na un train. Dis-moi pour na ya ozobi. Bah, moi, on a bête, quand on habite, ko ya ozobi, sote tozong, un peu sous Suisse. Vanda na ba makangu nao. Oh, ozobi na ngabongo. Yo soki na kosi yo likambu. Yo bazua eleki yo. Abandi neti ko ganga makelele na kata na nka téléphone kweke. Comme vendredi bandeko. Na bandi siko ko benga e parce mwana na tika kikuna na zo benga siko pona ebiseke alongola ngo place na tika ki na bandi o benga siko yo vendredi. Na bandi o benga e ao yambate ya salika ke asiliki po ndenge mercredi na boya ki ko pese programme na zo sele trop des oua na zo coincer trop aza leste na zo samedi na tongo et tombé ke mama kulutu na bango moko il faut ba sele anniversaire surprise na Bruxelles. Na bandi ko solo na tonton ya ba Evi, tonton Christian na Belgique. Na ebisenga bino tonton, na nini oyo TikTok afutinga 620 € eza na PayPal Henrietta. Mutaka na mot de passe wana eza nani papa Evi. Nga nazo solo na ete parce que to benda na ki mamna biso tonton ndenga ko ya fête ya surprise solo na ina na besoin 620 € na nga wana. Tonton Palobi nanga, il n'y a pas de problème. Tonton Christian, tonton Baevi, alobi nanga, il n'y a pas de problème. On a samedi na tongo. À 14h. Loko na ki libanda nobi, na ye ba position. Alors tonton ebi singa non Karine, nga kutu na vandi awa, naza déjà na Bruxelles, côté fête kozala. Donc, on s'inquiétait tenga na kobenga yo. D'accord tonton. Et comme il 18h bandeko. Na sisa de aba course na zongi na ngape na ndako na omelisa na ngamona soki poto soki biberon na ebisute. Na moni tonton atikelinga voice, tonton ba Evi atikelinga voice. Allô Karine, ça va? Na uti ko solola na Evi kutu azi connexion mo na nzela, Evi alobi azoko na Belgique na 21h. Et comme 21h. Na bengi tonton Christian yambanga na téléphone oui. Même pas allô. Ayambinga maman, oui. Azali banda soki akoti na obenga pak akati téléphone. Oh, moi pena kanisa mabe ezate po tonton wana bokilo nanga. O kanisa bokilo mabendeni. Mais na comprendre ka appel ngo te ke muta yambinga bongo mutu to sola bien to benga na kana to zaka na ku ana Belgique. Azali banda soki akoti na obenga o. Mbeleza très important. Nebi ke mambo na ba place media za yemo ko tika mo polele o mo na niveau so abimi zoba. Moli mo sante simbinga. No bina benga nanu tonton ya ba Evi pe oyo ya Paris. Parce que ernaki na Suisse na benga ki na pese bon rapport, ba rappeler ngati. Na benga lisusu. Ngawana na composer numéro. Allô tonton, oui, allô Karine, ça va? Ngabi ça va bien. Ba mo tonton tuninga, est-ce que moi na yoki bien? Ngamba mo na comme ngabi moi no wapi? Oh Henrietta, ngabi Henrietta obela te, obi oh. Mais ngalobi wana sto dimanche, ba mo tonton parobi oh. Lobi Evi ba bengi nga na téléphone na Christian bazaki Evi na fimaro Medi na yebi plus de 20 ans. Na yebi petite na nga ngo ba Medi bazaki Evi Medi na Christian ba bengi nga lobi na 15h. Evi azo bisanga ka ye Belgique mbango kozonga dimanche po mwana obela. Bozo yo kande matière ebimaki. Tonton tuninga boni mwana. Ayoki bien nga na bisem oh mwana wapi. Oh Henrietta nga bi non Henrietta obela te obi oh mami oloba nga. Nga na soli na Evi lobi. Evi ebisinga ke aye po mwana zobela. Nga kutu na ebisi Evi oye Belgique. Kaka lelo ozonga lobi dimanche mwana zobela pourquoi pas au senga ta congé na musala te. Kuta benga kinga ba salinga surprise ba pasenga fimoro Medi fi yango aza petite nanga parce que na yebi po mobali abota na yebi plus de 20 ans na yebi pe fi yango bo mwende lisolo ebini. Maman tonton bango lobi nanga bongo nga lobi tonton ba benga ki na nini obi na 15h ya lobby samedi. Je parlais avec Evi na téléphone na Christian ba pasenga pe fi yango Medi po aza pe fi yango na yebi. Nga na bi ok tonton oyebi fi yango abi nga na bi tonton fi wana bimaka na Evi
tonton na bango kuta yebisinga bikarine boni bazuwa boye yo sara zuwa partout et bien que sur les sona moi cité na bisi tonton na bi evi lokwa sac nanga abimana yi tonton bi non ne me dis pas ça la fille na yebi azana bana na mikolo a débrouiller a vie na ye na ndimi te ke fiana olinga za makangwa evi na bi plus de 20 ans c'est une petite na Paris ngana donc aza petite nanga parce que tonton banga tonton pinza ngana bi tonton nga mtu na yebisio me nga na bengeli pe mambwana te nga na bengeli tala na besoin ya mbongo nanga mbama tonton abina nga OK d'accord bakati elekeli pe tonton pa ki osala ba recherche na ye abengi pe ndeko ne mususu mobali abengaki asali surprise tonton a Belgique finalement bino bopasenga mwana mwasi wana bakina evi po Karine na solina zolo bakaza mwasi evi eza ndenge nini na bango ba mibali kuna pe tonton wana ndimi abi oui fi wana abimaka na evi kutu ndenge tozaki wana evi akomaki banda vendredi baaki na fi yango na hotel babenga yanga samedi tokena bango restaurant olie na tiki bango ba se reposer nde evi ayaki siko feti na salle na 21h nde na bengaki boyoka siko lisolo nde ezalaki boye problème amutu ta kota ki olinga ta kota ki zengi ya mama kongo o amatabi ye ayako luka soki pe identité mwana no ayako luka via mwana no likola posa nzoto kaka likola sentiment 2 minutes yango na bokufa apeka liboso mibali yango botika biso to lia bambongo bana bokufa aka liboso pona tema bwaka na makanisité bo raisonnaka te likola sentiment sa makolo zo ba te place ni ozokota ata na molili ozokota ne loko boyo yo pe ando pesinga assurance à vie. Et puis, au moins, maman, yoko tout ça, tata ande na ki na Suisse, ni bongo, et ana tongo na otu, et ki na tongo to na moi, na bi ko te fanyo a sala vidéo oy. Au moins na zana sans perruque. Wana suki nanga, sans perruque, sans poudre, sans elo côté. Donc au moins kaka yo longi na ondengo za, mama, yo pesinga pe aposa na kababa perruque, nyoso natika la pe akovo na vie. Mbanda suwa disant lo kwa yo. Yo pe na tikala nanga kovo opesinga ta posa ocha periki te opesinga posa crayon te opinga posa maquillage yo pesinga posa eloko te ndenge bazakata omoni mbanda apesi ata poso somba bakale so sika to mbanda mo apesi ata poso koma sexy ya yo kuto baki selinga esuki kumbi na koti sunda ku fwa ya komona yo penza fwa nde balobana mikanga na ndako na bimate na oza suna ndako te na chambre pe na chambre na bano mikanga na sambetu nde kote na obando zala neko ebiso kanga mbanga na kombo mwana nanga kanga mbanga na kombo mwana nga ndenge ozana dia na vino dia na lio omoni tata bana no olala nga jamais na vie mais nga muto abotisa nga lala kayo omwe kote ngana odi ato mai na muwa soki pe mai na mafuta udo mobali abimisela nga mbongo alala ko fele mais yoka nde babala te mobali abimisa o makila yaya ata biz na litama opesa nga te donc si tokokufa yaya bokie senye ezali niveau te grande sœur niveau te la pande na kombo mwana nga aza mwana botami papa na ye abala mama bango aza batarte lokwa bana no boku la mibali wana mwana aza batarte medi batarte alia kambongo batata misusu tete ana tatane na mamane na bomoji na libumo batara zate awa batara zate batara bimite vanda zala fi ya cash kande bazo bombo na basambetu zala cash kitoko mbwa tala fi oluki vi na Suisse ozuite et ça lui otai baninga ba okata sonike mon garçon oyo ayebani na papa bana nanga déjà na nous pomona déjà que bozo tambola na ba milimo mabe ezolanda bino ye mona no Evi camarade ne papimbo malalela kai Solange au numéro 1 ngingo papimbo malaleli Solange ale ye pa ye kolala yo medi mama bana camarade na ye wana bozelani papa bana no pa ya lalanga musika nanga satana satana tala baby kira ba fiko fion oyo
Non, qu'est-ce qu'on a qui a bikiri na ba salité on a ba fiko fion. Bon qu'est-ce nga Karine Boko on a bikiri na salité on a ba fiko fion. Papi mbo malali Solange et dia lali Medi moi sa camarade ale mobile ya Medi zia kombone kutu nanyo ndomba sengo kombone nani mobile yango soki tata bana ye tata mwana na o do bengo sake ye pa ya senya banzo dragenga nga pesko na kidango lokola mama mwana na bima kine vinga pele kino sia ya atana caleçon na mire mais ya niveau basse classe wana te approchez venez niveau wana te venez boya naza caleçon na mire mais yaba niveau wana te yaba niveau te yaba soki pe ba vernis o boche na ba makiki ya niveau wana te nga na niveau nanu na kata ka makiki me na cha crayon to moi niveau na nga sans make-up non comme na niveau cha vernis li kwa lisu te ya niveau na te ya vernis li kwa lisu non do bokoti sanga na kiria buzoba wana te surtout que na kombo mwana na ngati pour mwana oyo penza ndenga botami tata mwana o abala mama na ye monya rieta papa na bala mama na ye ana explication te neti yonde bazo expliquera bongo na lino camarade Evi o boboti ne mwana moko ale Evi abala Karine alala kayo monya explication na vie en réalité zate ya la mkimba mo tout comme papa maman mon père et ma mère sont mes parents mon vie en réalité tout court mon père et ma mère sont les parents tout court. Ana explication te ko yo faut expliquer bana na so ke via yo ko tala yo. O bengi o yitsa bon tonton Evi, vous connaissez tonton Evi l'ami de papa. Non, arrêtez, OK, non, la longue cheveux. Il y a manche courte. Manche courte ma chérie. Henrietta manche courte. Explication o yo pesa bana no nenga ya ko lalo ya kubata mawana. Tonton Evi, vous avez oublié tonton Evi, l'ami des papas. Vous savez qu'on était en Suisse. Vous savez, vous savez. Moi, mon père et ma mère sont mes parents. Vous savez. Yabiso ba madame soko touché na moi na ya no mi kitana niveau no ndumba to finga no tuna camarade no Carmente. O tuna camarade no Carmente ndé na mi kitisa na mi ya aussi longtemps to finga na benga na okoti la mbongo. Ma chérie, je suis prête. Je suis prête. Wane loko yanga obimisate ato bimisi nde mobile finga nga mama nazaka kuna zemi ya 1 mois awanga nanga mais ayo bala nga mona kana 5 mois oyebi ça fait combien de mois na kati na ki na zemi ya 1 mois asali voice awanga ninga mais na boti mona après 5 mois ya bimisi mbongo balinga donc wane loko ko bimisate yo betanga wane loko te yo ko ningisange bembe nanu no nzota mama no bakomana ba mir medi o mama bakomana ba mir ya mama na yo wana première prise pesa sous matière beaucoup de sous comme Henrietta bi bembe na bino so ba medi ba mama Congo ba muka bino nyonso beaucoup fa so kuna okikanda na ko koti saku na tata mwana ngo wasakana nani wana mais je n'aime pas selte côté bolala na kwa na bomonanga yo omoninga ne longia Chris wana mukala Evi wana kana Suisse omoninga ne longia Chris wengo sa ba je wana omoninga ne longia Chris nde ba lala ko fa memele lo tanga usi yo moninga na fia tanga usi ndenge via lala ko na tanga usi tuna engati tuna enga ko yebiso madame nga sa ke ba jana te ça na posta penza ya maduma il faut mêler la rabino ba tanga usi na ngati ya ngati oh mère ngoko ya naturellement homme aweza naturellement homme tanga usi pona bino ba pizza na ba pétasse ndebo nga ba simbisa bino ba mire et puis ba olalo po il faut ba peso mbongo ya c'est normal ba la lotina munoko oh mère ba jaba salité na ba position mal placée ba senga ngote OK au moins ma position mal placée on a beau salara pas ici c'est la grandeur c'est la classe madame oro ya na position papa na maman le kakuna na mama nzambe c'est ka mama nzambe eta msunga na mateliu moi mawakaka pour tant que chrétienne oh simba boye matsa likolobo yo imbécile ozoka yo T'as imbécile au batuli na Paris yango yo pe Evi wa aveugle mi soit la mi kielo kwa ba chinois aka aveugle Evi
Et vi oza aveugle bana na ba mabele telema na ba telengana na Paris wana ba français yo mona na bango te. O mona ba bango yo yana muto aza misapi ya maboko esi ekembi azo chacho kote me misapi ekembi ya nini mama. Yo nika bibembe to sala ni ape na poto misala zobe ezaka te yo ezaka nini. O ba futi la ko salaire me maboko e bongo te bongo. Ezaka nini? Ma chérie. Ezaka nini? E kaya makasi bongo na mutu perike komate kote na bino yo na Paris à côté ni. Oza na Paris à côté nini bandeko na tindo 3 perriques po joli kabelo patinda ba pe na tindo lo 3 na on la ta perrique te mikolo na mesha mtu yo kana Paris à côté nini yo le on a 2023 fia kanga ke kai di janvier au décembre ya na monité na zuité na monité na zuité nene ya na live nene ba koti si buzo baby bolo bani fena mekelo baba obinisa photo Henrietta koti na ba bêtise na bona ndeni te ata za kitoko ngamoko mama na ena bomba photo na ye de quel droit ya ozwa courage so ba olale na tanga usi na ba sesa mbeto ke ofungola mbanga na kombo mwana nga de quel droit Yaya mbala suka loko evia za vegle zo mona yo na ebite soki pe a mona zo kaniso za mutu po na bon mobile na para misu mike so pe ex na nga so pe tata mona so pe ni e logo ni ona bamba kaka silama misu neza ga mikie peut-être au mono bien te non yé la bino ok on prochainement soki evi ozokosa bato Karine tokaboni mpona ki impolitesse yo modèle medi wana finga kao même mama mwana na Christelle modèle afinga ona vinga esi na finga obongo mibali bona lokuta kindoki onzebe babebisa bino yo toute ta vie wana mwasi respecter ote evinga kutu mutu na respecter ngana komo manquer okota suka parce que on se respecter te o respecter ngate ona komo manquer nga de nature nga manka mibali ba respecter oh nga bolingo luzitu so nazaki impoli evi yo ngo binsambongo no yo balanga tozaki ba makango moni ki impolitesse na ngate na juice mi mwana ya 9 mois na boti yo mona ki impolitesse te oyo balanga mwana aki na 5 mois obimisi mbongo na oyo pesi na famille na biso yo mona ki impolitesse te oyo mona ngo lelo na batu o ba ozwa part na yo et apo ba se poser ba question te ba ebo sala analyse te so nazaki réellement impoli papa vi ngo balanga te oyebi ngo ngo balanga te po même okilelo ba kengam na balo mais conscience na yo e yebi na nzamba lola ebi ke yo mto bimisa mbongo no oyo balanga conscience na yo ebi ke yo mto fuka mo senga nga liboko na ngo senga nga mariage premier jour on a na solo la na pape vine sa no la chine mbala liboso na solo la na ye na téléphone na poto et loka liboso lo bana nga pino bala yo nazoki on peut ba aventure na bike ngala poto ba aventurier natali kenga noti dia na ba déception na kindo ko talibala kuna na zuya ta mukanda te yo zo ilanga ba kubala ero na kipango te oyebi ba raison nyonso na koyebi sabino ba raison oyo pesanga o oloba pourquoi ko balelanga opesanga raison liboso na obalo na parce que ya liboso wa propre na yaka na ndako no ndako ezongenga ya mibale na kuti yo obota te na vie ponga na vie na nga nakutana kaka na basi o babota na boko ili bana na babimilanga ba ingrate mais yo na kuti yo na mwana te bandako nyonso basi na kotaka ezaka kaka au présenter bana ni vous voyez tonton Evi o eza sel ndako na yaka mwana lilaka te ezate ko lali na mwasi na mbetu mwana fungoli porte chambre bosutuki te na yaka na ndako na lala na kimia opesinga kimia mususu ese suvi ke osambelaka oyebi langa jo loba nga obi Karine mama na o Charlotte soka zaka mama ba Solange meta msunga na divorce te na vie wana maloba na ote yo bato bazo ya internet ba oyo kosa makambo na kombo na yo Evi o nga na yebi peke ba okoselo mwe lokolo vandi kimia yo moko yebi kote to suka po oyebi nga pe bien omoni ndenge bato ba oyo kosa makambo ke makambo to lobi to zina munoko Evi nga na yebi ke ba okoselo mais lokolo vandi kimia ya oyo vanda kimia tina suka oyebi penga
Je me fous. Allez chérie, kanga chérie naya. Maman pesa, papa bis. C'est vrai, si penso nous, mais voix chacun. J'ai pas encore fait bien, mais chaque jour me voit et choc. Oli nous les fions, elles appellent Shaki. Nous on peut pas les liquides, on veut les chèques. On prend de l'argent et moi, on peut quoi? Nous te mettre dans les gigas. Qui vit métallique. Vous c'est quoi venir? On souvent la même. On prend les choses pour tout dire. Mais tu vois, c'est vrai. C'est les pommades. Medi voice wana media répondre et papa Evi oza liboma eko kama isanga soki Evi ozokosa bato Karine tokaboni mpona ki impolitesse yo modèle medi wana finga kao même mama mwana no Christelle modèle afinga ona vinga esi na finga obongo mibali bona lokuta kindoki onze babebisa bino yo toute ta vie wana mwasi respecter ote Evi nga kutu mutu na respecter nga na komo manquer okota suka parce que o se respecter te o respecter nga te yo na komo manquer nga de nature nga manka mibali ba respecter oh nga na bolingo luzitu so nazaki impoli Evi yo ngo binsambongo no yo balanga tozaki ba makango moni ki impolitesse na nga te na juice mi mwana ya 9 mois na boti yo mona ki impolitesse te oyo balanga mwana aki na 5 mois obimisi mbongo na oyo pesi na famille na biso yo mona ki impolitesse te oyo mona ngo lelo na batu o bazo part na yo et apo ba se poser ba question te ba ebo sala analyse te so nazaki réellement impoli papa Evi ngo balanga te oyebi